Ezandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke. Viens nanga mon père mokonzi Koffi Olomide les jeunes pato Ornella Yowa Kabongo. JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga. JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde. JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye. JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Mbote na banyoso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Bandeko balandi, merci na patience, merci na confiance oyo bopesaka soda na bino ya mikili eloba Jean-Louis Lubanzila otika na kaka moko l'unique, le seul et c'est lui qui représente la communauté congolaise, fierté de la communauté congolaise, Nakatia Mikili, Soda Nabino, JDK Mopa Mokonzi. Bandeko, Naega Koyebisa Bino, ko confirmer Bino, Kindoki, ya TikTok. Naloba likambo na saka émission na expliquera na ba congolais que on nous surtout mona ele kana ba TikTok ba bêtise nyonso eza dû na ba esprit kanga ba tebele mais moi boyeba ezate tout simplement parce que biso toza ba africain toujours ba conseiller la TikTok te toujours ba tina na yango te. Na yebisaka bino na 2024 awa na juin et juillet na période ya Jeux olympiques où ils à Paris, le créateur patron ya TikTok, le créateur patron ya TikTok ayaka na Jeux olympiques ayebisaka ba médias français ayebisaka ba journalistes français. Tu n'aurais une question, mais comment se fait-il que pourquoi au créer qui TikTok, ils ont une raison nini? Banderonangai aepsaka bango lobi TikTok oyo. D'abord on a fait ça sur combo naie, les créateurs, je pense que nous dans les réseaux sociaux pour mon yango, Zhang Yiming. Zhang Yiming, azali créateur et patron ya TikTok. Azali mutoyo azana katia monde la science occulte ali mutoyo azali na monde satanique. Alors tant on a créé TikTok ezaki na intention que bango na bango bato ba franc-maçonnerie ba franc-maçon bato nyonso ba na monde ya mulili ba monde mystique ba soulaka na butu basaka ba réunion na bango. Alors azaki surpris à mon succès que au bango bande ko sala yango et c'est multiplié fois 20 fois 30 fois 50 et comment fois 1000
tant que bayebi que bateau va utiliser penza TikTok na ndenge ya mabe, ce sont des Africains à profiter na moment wana à lancer ba esprit na ye yango bo mona lelo mingi bandeko na biso ya basi o baza ko binaka baza ko lakisaka banzozo na bango baza ko luka mbongo mais mbongo wana eza ya mabe bazali détruit na cerveau baza ya kobeba bandeko na ngai te. Alors nga na tsaka na ba congolais que TikTok eza na kindoki ya makasi mais batu mingi lokola ba oluka mbongo na vitesse moboye moya ondimanga ezate parce que naza pasteur te naza pe prophète te. Alors avant que nous musika nanu na oyo naza na ngoya kolakisa bino na kopesa na mbote na ngai rapidement na salon Micha coiffure et beauté 27 000 Évreux la Madeleine place Kennedy. Après si mère double oyo ya Vieux Souza bambote ebele. Nina exotique boutique na Arpajon 91 ba bisou ebele. Après si John le patron boss oyo ya exotique boutique Mam Africa na PCR Évreux la Madeleine bambote ebele. Après si les rassembleurs Gianni Kabwiku Paris Centre bambote no ya soda ya poto yangwana na kobakisa Samouraï Manzao l'italien les grands sapeurs elamba nde nzoto nde elamba na kobakisa lisusu mbote na ngai na les justiciers Dijano Mfitu mokonzi ya Cologne na Allemagne Bundes bambote no ebele yango wana ndeko na ngai peselanga bambote pa ya petit frère Didier Mfitu bambote bisika bozali nzambe alola pambola bino sans oublier 72 Ekoyate Léman oyo ya président bienvenue Bianco Didier Masaya bambote ebele sikozali Jerry Lubaki na Mama Louise na Bruxelles Anita Molembeki ya Banita babizu ebele et si ya Tati Malonda na Marie Gaumont adorable adoré Kabeya bambote ebele na pesi Charlie Kunyoka oyo ya les champions Martin Owono bambote na yo babizu ebele na bakisi bambote na ngai na ba oyo nyonso bolingaka soda ya poto sans oublier Popol Kimwena ndeko na ngai merci mingi na kobakisa ayikoma neno motema ya mama Hortense na Deka na Danemark bambote e pele bandeko nalobaki na betaki sete na baki TikTok eza na kindoki makasi bato bazana esprit bato ba mona musika ba website bino ke TikTok na kindoki makasi na yango na ina yokisa bino ba oyo ezoleka et puis na bandeko na biso ya basi oyo baza ya kobeba mais moye ba yeba teke baza ya kobeba omoni tango to otambola mingi baza na ba problème mais lokola to otambola o lia o mela o bima ozoyeba teke santé na yezo senga peut-être un traitement ou bien suivi moko boye na ba psychologue et lokola toyeba importance ya psychologue te toyeba tina na yango te moyen to kende komona bango ezate malgré peut-être que mutuo ça la bien te malheureusement africain restera toujours africain. Alors bandeko na ngai na otela bino na boso vidéo mo boyoka ndeko na biso moko camerounais aza ko expliquer ba influenceuse na TikTok lien eza na kati lien o eza na kati na relation o eza entre ba influenceuse na batoyo ba tiktokeuse bandeko na ngai kindoki oyo eza na kati boza okangama
Bozé au kangama, mais moi, vous comprendre exactement. Tant on a zolo, batwa mon anga, m'tali bomate, yozo ya kobangi sa ba congolais, yozo na ba information moko eza bidon. D'accord, ok. Mais Tolanda, tout yoka malamu surtout, makamuni de ça zolo ba, et puis elo oni ngezo ki ndeko na moi si. O baza bilula lula, o ba envie ya kabatu, o ba lula ka biloko ya batu. Mi ka bande kwa basi. Tolanda na liboso ndeko na mobali camerounais, on va expliquer. Qu'est-ce que c'est? Influenceuse. Qu'est-ce que c'est? TikTokeuse. C'est très dangereux. Mais les Congolaises, ils na piège. Et Borobimaka les lotés. Borobimaka les lotés. Tolanda. Hollande très bien, Bandourangaï. Hollande très bien. Bolanda très bien, attentivement, pour comprendre que TikTok est un qui m'a cassé. Tolanda. Pour les parents, pour les amis, de faire attention, écoutez. Il faut déjà remarquer que la plupart de ceux qu'on appelle influenceurs étaient très faibles à l'école. Ah bon? Ils ont abandonné l'école très vite. Tout bandela à zéro, Bouyoka, très bien. Prenez conscience. Ceux qui osent comprendre le français très bien, n'a qu'à expliquer en lingala, mais tout est en français. Pour les parents, pour les amis, de faire attention, écoutez. Il faut déjà remarquer que la plupart de ceux qu'on appelle influenceurs étaient très faibles à l'école. Ah bon? Ils ont abandonné l'école très tôt, la plupart. C'est très important de le noter. La plupart des TikTokers sont des vendeuses de piment quand il n'y avait pas encore le net. Ne riez pas. L'image vient seulement décupler la connaissance. Le TikTok qu'on vous donne au Cameroun n'est pas le TikTok qu'il y a par exemple en Belgique, en Chine et ainsi de suite. Écoutez, nous sommes victimes d'une société dans laquelle on ne protège pas les gens. Même quand les sectes sont entrés, les sectes pernicieux sont entrés au Cameroun, on a eu la chance au début que le président était un musulman, à l'époque, parce que je sais de quoi je parle. Il a empêché aux sectes pernicieuses de s'exciter et d'attirer grand monde. Après, un catholique est arrivé à la tête de l'État. Chez les catholiques, c'est la liberté. Chacun fait comme il veut. Vous avez commencé à voir sur les plateaux de télé, partout, les gens proposaient des services mystiques aux gens. Il faut dire que l'être humain est constitué d'une cette partie qui est attirée par les choses mystiques. Et dès qu'on voit un esprit faible, on peut facilement l'entraîner. Ce qui s'est donc passé quand le net est arrivé, c'est que l'image a des... Ce qui me tue, c'est que les gens ont... L'image a des énergies particulières qu'elle transporte. Être à la télé, c'est déjà influencé. Être sur les réseaux sociaux, c'est influencé. Les gens vous voient au quotidien. Et la personnalité ou l'image que vous envoyez à ces gens-là devient votre prison. C'est-à-dire vous apprenez à dire aux gens que vous avez une image particulière. Vous devez donc défendre cette image que vous projetez. Sur le long terme, il y a quelqu'un qui a cité Diana Bouli, qui avait des contenus sur les anciens succès d'avant et sa douleur. Je veux dire ici que Diana Bouli a été mon élève de terminale au collège Montesquieu. J'étais son professeur de philosophie. Elle était
un élève la plus brillante en philosophie en terminale et en français également. J'ai été très séduit quand j'ai commencé à voir ces premiers contenus. Et Boileautin, j'étais imbu. Mais j'ai compris que l'esprit de ce monde l'avait habité. Mon Dieu. Elle n'est plus l'élève que j'avais eu. Aujourd'hui, elle revendique qu'elle peut faire de sa nudité ce qu'elle veut. Mais ce n'est pas elle qui parle, c'est l'esprit qui est en elle qui parle. Oh là là. Donc il faut savoir que la plupart des influenceurs, surtout ceux du Cameroun, sont habités par de mauvais esprits. Ils sont, on peut citer les groupes des esprits diaboliques. Le premier groupe d'esprits diaboliques, on l'appelle sensuel et séducteur. Le deuxième, on l'appelle animé et sournois. Le troisième, on l'appelle lourd et lugubre. Je peux faire vraiment. Alors, c'est ces esprits-là qu'on vous donne. Et ces influenceurs sont tenus par certains pontes de notre régime et certaines zones très riches, oui, de notre système monétaire, qui les appellent, on leur dit, bon, vous voyez, avant là, tu m'apportais des petites fleurs en catimini, mais il faut que je te donne une vie de luxe. Comme ça, les filles vont te demander d'où ça devient. La facilité. Plus elles vont s'intéresser à la source de ta richesse, mieux on va faire notre réseau. Voilà comment ça se passe. Vous avez vu une situation à Bracadabran dernièrement. Quand je le dis, je combats certaines choses, les Camerounais qui ne comprennent pas bien le coup. Vous avez vu que pour aller au Qatar, on a ramassé les influenceurs. Vous pensez qu'ils sont allés faire quoi là-bas? Et Dubaï aussi. C'est-à-dire les gens qui ne savent parler ni français ni anglais, ils ne peuvent rien dire d'intéressant. Porte-à-côté, rappelez-vous. Ils ne peuvent pas représenter positivement l'image du Cameroun. Mais les a ramassés, c'est pour qu'ils aillent s'initier à un autre niveau encore de petit ici. Dans un pays qui est particulièrement fermé, mais vous savez que là où il y a une hyper concentration de personnes, mais également là où on donne l'impression que les lois sont très rigides. On nous a fait comprendre que les influenceurs qu'on a mis au Canada, c'était pour aller vendre l'image du Cameroun. Vous voyez bien qu'on mentait, c'est ce qu'on nous a dit. On a ramassé des gens et revenu de là, et comme les jeunes disent sur les réseaux sociaux, ils ont débloqué un nouveau niveau. À notre niveau. Vous voyez, on vous a révélé qu'il y avait à Dubaï le porte-à-porte. Mais comment vous imaginez qu'à un moment donné, presque tous les jeunes Camerounaises allaient à Dubaï? Vous n'avez pas fait attention? Les mêmes destinations. Ils allaient à Dubaï se filmer. Alors, vous connaissez M. Dampou? C'est l'homme le plus riche d'Afrique centrale. D'Afrique noire francophone. C'est l'homme le plus riche. On a aperçu rarement ses vidéos. Il a dit une fois dans une vidéo que l'argent c'est comme les oiseaux, ça n'aime pas le bruit. Quand ça entend le bruit, ça part. Mais comment vous imaginez que les gens qui prétendent avoir de l'argent parlent pour tous les mystiques qui les voient? Il y a une là, on me dit qu'elle a mis les gens, elle dit que son loyer c'est 1 million. Alors, logiquement, qu'est-ce qu'on fait avec un loyer? Si on est capable de se construire une maison et dans la discrétion. Merci là-bas. Mais on affiche, on dit je loue une maison d'1 million et on note ses dépenses. À l'école, elle était parmi les dernières de la classe. C'est-à-dire que c'est la fille là à qui on donnait le bulletin en catimini. Parce qu'on ne voulait pas lire sa moyenne. Même en Côte d'Ivoire, il y en a aussi. Et aujourd'hui, ses camarades le savent. Et un matin, ses camarades commencent à la prendre pour un modèle de vie. J'ai dit ce matin sur un poste d'un monsieur qui disait comment condamner quelqu'un qui travaille s'il a une voiture de 28 millions. Non, ce n'est pas le fait d'avoir une voiture de 28 millions, c'est la cadence et la célérité avec laquelle on a ces biens-là. Son frère Cabrel, qui est dans la glace aujourd'hui, nous a présenté il y a quelque temps une belle voiture, n'est-ce pas? Oui. Et c'est dans cette belle voiture qu'il est mort, n'est-ce pas? Effectivement. Moi, je veux honorer les morts, mais je veux sauver surtout les vivants. Merci. Un Bamileke, est-ce qu'il avait vu d'autres Bamileke se vanter quand ils ont acheté les voitures? 46 millions. Est-ce que pourquoi les Bamileke qui ont acheté les voitures avant qu'après les vrais Bamileke avaient beaucoup d'argent, vous avez vu qu'une seule personne venir montrer que voici ma voiture de tel nombre de millions? Moi, c'est le nouveau monde, je ne comprends pas. Mais c'est quelle histoire? Comment utiliser? Bandeko,
bolandi boyoki bino moko na matoi na bino ba influenceuse na ba tiktokeuse ndenge bazali prise na monde mystique boyoki bino moko une influenceuse abandaki ko s'inventer afutaka loyer na ye 1 million de dollars. Loyer 1 million de dollars. Mais comment se fait-il que Moutou Oyazana 1 million de dollars? Pourquoi Rotongi Sanda Kunaïta Sombanda Kunaïa Azala tranquille, à l'aise, que Alouaka un appartement à 1 million de dollars? Tout simplement parce que Azana Kati a monde mystique, mais ayébité. Alors, bien sous Ndekoyo a sombaki voiture naye, il y a 28 millions. Frère naye, a eu somba voiture, il y a 48 millions. Ou a eu s'inventer nango à l'Axana Batuke, a sommi voiture, il y a 48 millions. Mais, quand la voiture wana, a été kokufa na yango. A kufika na voiture wana. Bande kwebele ya basi, obondo mona bakendaka ba Dubai, ba boyoki du solo ya Dubai. Bakendaka mingi bazonga kate bakendaka kokufa. Sacrifier, utiliser. Bande kona ngai. Bozela na yoki sabino ndeko ya mwasi oyo bilula lula. Bilula lula ko envier ba vie ya bato. C'est qu'elle a vécu. Bolanda bandeko nangai, c'est qu'elle a vécu na ba monde oyo bozoluka vie ya mbangu. La vie facile, l'argent facile, bolini misalate. Landa. Bandeko basi bozala très attentive. Fidèle internet espace Landayo, mameka ko yeba kombo na yo. Kombo na Tabita. Mama Tabita o matza mwa micro, matza micro pemela mnoko. OK. Mama Tabita ovanzi wapi? Avana komina Gombe. Ovani na Gombe. Eloko nini ememio na plateau na biso ya sagesse télévision. Eloko ememi nga ezake makambo ekomela kingai mtoki okomela nga na vie donc de nazalaki na mwa baaffaire na nga mwa mke na ndeko sala moko defisa mwa biloko mwa bilamba basak baperruque mwa bamapapa mwa mke kai banda okoitela nga yango kaka nazalaki nango mais souvent nazalaki donc sona moni jeune fille alati donc moi mo ya bien et attirer nga donc fona na lula ngoka donc ngapi fona za na ngokaka donc fona za na ngo sona moni ti fille mona iPhone donc ngapi ka mutema ka dona somba ka iPhone nango mais non tant bilon na bando def sa moi bambongo nazalaki nango kosomba iPhone donc bando kokate kosomba ndeti lamba na komoni lamba mo be bien donc tout nango donc pia na mbongo na za nango ndeti et kokate donc esprit na ngezaki ka donc bien te dans la bande ko envier trop mais zaki na fille moko toyebana ne mingi komande ti moi ba mi donc ya bande makolata makazi zaki na bambongo vraiment makazi même si na ba compte na TikTok donc zaki vraiment donc na mbongo ebele azaki mana ba visibilité mo ya bien partout ba yebaki donc na bande ko sepela na ye makazi façon ka azalelaki na bande ko sepela ngapi na za lokwa ye donc kolmo boekaka tokutana na ye na sepela na chaînette mo alataka na ese kete na sepela na chaînette na wana
aisanga ke chenetio otambola partout au monde monté donc chenetio eza kapananga ape na tunis kono kosandeni ponga pena za na chenetio esinga chenetio kozongo lobozo kapananga so lingi na ko kabela dina sepela na mo pesa va e so ko kabela nga esana nga bien sepesanga de akabela nga pe chenetio na chenetio pe na lata chenetio na zara soki na lali dans l'autre bando tout monde est bien té bando tout monde est bien té na butu mo kon na kolo tata ata plus de 30 d'autres mon père est bien té na kolo tana na kasa ndapu mo boy donc comment na ba porte belé bana na bando kota dans na ko matisika na okindi on anda ko lili to bando tout monde est bien té mais na bando comprendre té bando tout monde el nyolo bani el nyolo laksani si na bando vanda ka bongo no rolo tando to buena kola mkana tango me mama no mituna yondo to ana ilmu laksani me no comprendre mon petit mais no vanda na ngape ilu be no ngilote mais no kota la fille ana buena ko mo na isu buena sepela suni lo kasana na nzoto na kota lisike ana sepela su buena pona komande yo zai ko sandi ndai kota sangate chene to na pesa wana ndesala ngana zala ndina zama na comprendre que on dit ne peut pas chaîner tout pesa na desala yo zala bonde ni sala ngati esngati e sokolinge bando sala ndio zabwe chaîner na ngando zende zala bongo so la na butunyo so yo singa chaîner to e bando pesa yo so na posa téléphone bongo elamba nyoso yo zana ngo so lobi na chaîner to pesa e pesa wana na kata chaîner denga na mekyo vanda na ndeni chaîner ngo pana nga e pesa ngati ndenga pina mekaki na butumo na vandi na bite ngapi na za pusambo nde cheneta ngope ekomeko domba ndoto ko ya bien tina ko la na lo tabando ta bien nde na kyo episite ngapi na tuna zande yoza nde esenga te cheneta ana esala yo komandenga na za nde na kyo vanda dans la comédie timwa sirène cheneta ngona buto ko bonga na mwangu mai bote la kobiloko na kyo mona ke ngana cheneta ana dans no kokate bon ko vanda bon na cheneta ana do komo ko sa na bien ti no kokate ne c'était ce qui nze musu sezali wana bien mais ya cheneta si oboy no kokana moti de ke sa mate dila musu ezate zahaha bon de na ebisu de na sekia ce qui za bon malam ki oza cheneta na yo ke tena vana ngoboy no kokate comment ça ma voix de ya ebisenga ke moyo donc ça sous cheneta ezate donc eze komi de pa na yo donc eze yo zana ngo ka garder nango mais comment na ko garder loko ke dans la butu na on la te na za leste mo lo tabando to mo edo ya bien tende na bandeko na préféré nakata eleki mulai na kana ebisa bino ka ke ndeko mwasi oyo akomaki pene ya liwa c'est lo bali dire na imoko akomaki pene ya liwa atikalaki na 3 jours soka mona iba sali na nzambe te 3 jours kwa kufa parce que mutapese ki chenette wana aibisa ki ekoki suko zonga te soit il faut au sacrifier membre ya famille na yo soit papa soit maman mais moi moi si on a kobanga boya ki ko sacrifier maman na ye ni papa na ye donc ayeko zo idée il faut que na wana basala nzambe ndeko na moi si aibisi so ke na wana basala nzambe o umela to okufa bomoni ko envier bomoni bilula lula bomoni kolinga kozala exceptionnel kozala na oyo baninga bazana ngo biboyibi ndenge bazwela te bandiko na ngai olingi oyeba soda ya poto asaka ndenge nini soda ya poto azwaka ndenge nini olingi okoma lokola soda ya poto mais oyebi te nasalaka ndenge nini ngai secret zate secret moko kaka onga na oyebisa yo ezaka boulot musala kolamuka na 5h du matin koke musala yango eloko oyo bayebisaki ndeko ya mwasi. Il n'y a pas de miracle à part le travail. Oyo ya Nzambe balobaki eyaka malembe na escalier mais ekomaka
kasi oya Satan ya diabulu et ya kana vitesse ya sincère et koma ne orobela toko kufa ndeko na biso ya mwasi alobi ye moko alaki konvie bilula lula so amonika iPhone 10, iPhone 11, iPhone 15, iPhone 16 alinka ka yepe azala na yango bilula lula yango oyo ememaki na niveau oyo komaki ke soit akufa soit a sacrifier ba famille na ye ba parents na ye bandeko ba influencer zobo omona ba tiktoker zobo omona botala bien bazaya ko beba ce n'est pas normal ba mama kitoko ba mama mikolo batikaka banzoto na ba réseaux sociaux ba binaka to mi posaka ba question est-ce que bazana ba famille est-ce que bana mibali est-ce que bana bana to yebite comment mutu o penda ana cerveau ya bien ça dit mutu penda zo raisonner penda bien a comment na niveau otikaka nzoto na ye olakisaka ba mipende na ye olakisaka mabele na ye olakisaka ba nyonso na ba réseaux sociaux baza ko bina bazali déjà ya ko beba spirituellement baza ya ko beba bali prise na contact na monde satanique. Chang Yiming, le créateur et le patron, il y a TikTok, c'est un magicien. C'est un magicien, c'est-à-dire Moutia au-delà. A créé yango pour na ba solo na ba ndoki na butu ba sara ba réunion na ba onde nini ya kotonga ba gratte-ciel neni ya kotonga ba sala ko na intention wana pour na intention ko bonga batute intention kaka ya kotonga ba biloko moko donc extraordinaire na mokili mais ba congolais ba yeko zwango ba yeko tika mitaka na bango ba yeko lakisa banzoto na bango mabe wana ekoti l'esprit wana ikangi bango. Il y a un boyoki, nous avons camerounais, après cet exemple, il y a élève naïe, il y a Mwasi, qui est tellement intelligente, tant à Fongoli, TikTok, il y a professeur naïe qui m'a dit bosso, à l'andara, bah contenu naïe, parce qu'il y a un contenu très très intelligent, la sagesse, il y a maïele, éducatif. Mais quand kaka, l'esprit est côté lié, abandi ko teka mutakala na ye abandi ko lakisa mutakala na ye ka ndeto mona bandi ko nopsa basi to mona bakambo ezoleka leka c'est la même chose mais moi oye des athées abandi ko teka mutakala na ye akomo lakisa mutakala na ye comme ko tire ba mbongo et à partir de là professeur na ele raye ko mona yango alobi voilà il y en a encore une qui est tombée dans le piège yango to mona ba mama na biso ba mama mikolo ta mipende ta banzoto nyoso libanda bazaya ko beba spirituellement. Je vous dis la vérité ça oyo lingi loba oyo lingi kanisa oyo kanisi je vous dis la vérité bato nous moment na ba TikTok ba sala ba bêtise bazaya ko beba ya moment na soda ya poto oko senga nga TikTok ndenge ni na ofongola TikTok te na osala pe TikTok te parce que je sais que c'est mauvais, ce n'est pas bien. Boyoki ndeko na mwasi bilula lula omoni pas même qui pene ya liwa heureusement a se rattrapa qui et pas ya basel na nzambe et basel na nzambe oyo ya bonzambe ba sauva qui alapa ya on a joué c'est nous ndeko na ngai prenez conscience ce que je vous dis c'est la vérité na intention mo intérêt mo te ya o bangisa o ya o kosa yo na ba la vérité que bato boza mona na ba TikTok ba mama na biso ba obina ce sont des gens oyo to yebaka bango bato malamu bato ba ko akola kisa nzoto na ite lelo po mutu abala e komi pasi parce que mutakala nyonso ya basi zango na ba réseaux sociaux ya na TikTok moya ko bala so mwasi ezate elengeza susute gumo reza susute po sa pesa la susute parce que o mona nyonso na ba TikTok ya ba mama nyonso modèle nyonso yo lingi c'est la dynamique il est à ceux qui n'ont pas awa et là vous savez que voilà TikTok est ça mabé
TikTok eza malamuté. En tout cas, prenez conscience. Bokeba. Donc, on la prochaine émission. Ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.